sango panzani ya idingo akufi tandis que ya idi azana mbeto hôpital et ça le ndenge ni komona champion idingo akolela motema pasi je vais la cancer je vais la cœur. Molinga kako créer ba base moko boy ovandi no pe nanda ko zape à l'aise otaye na komi na 4K na komi na 5K mbonga masumu on se ma masumu za ko recueillir ba poche oluke ya muninga liwayo anani za passe bato penza baza na besoin lisungi bango ba ozwa te mais bato ba obeta na bango lobeka abimisi na 100 000 atamboli paquet muto aza dans le besoin net na minute eza yaidi. Okay. Bon, il est sur le lit de l'hôpital. Cause un hôpital pendant 4 mois c'est de l'argent. Toyebi ba réalité à l'hôpital, surtout dans les conditions où il y a aidé Azana Mouane. Un champion du Congo, na catch na biso ya ba Congolais. Il a fait pleurer beaucoup de personnes, il a fait rêver beaucoup de personnes. Lelo na simaya il dit ba catcher ba bimé belé. Na habité ce zaka na miso bo mwana, abando bimisa michopo, toyebi ke ya aidé ato betiendeni. Nasuka film ye mtu ogani nani na kishaso atala kati ya edité atala ndenga sepelisa ko aganya komba moko chile eta mweloko ya muke kaka ya muke kaka loboko moko esupola elongité akokyoza na mwana na akokyoza na famille na me ba frère ozo senga kuna bango mo ba okokate ye edi aza na besoin te nga oketike etanga wisi esunga ete na minute aza na besoin tanga wisi te aza na besoin ya mbongo na maboko saleli passeport bopesi visa il le mérite na titre o a porter na ba mboka mususu baza ba légende baza ba icône vivant donc la ka kofale to na ba veste na ba fleur a minene ba olamba ngote nzambo azola musabatu kutu basi ba kufa na bango après 4 jours pour apesa ye di vie ezoye minute ya kotanga parce que bino mo benga wa kirindika on la kisipa au tietotie. Mais moi je pense que qui camaraderie ezala karapoto pesa na pas cité. Il kambalo ba muninga ezali attend que muninga na sali mabe eza mabete ko reprocher mutu mais façon bango bakoma ko kendela nango na ebite ezala kapona ba vie soki ezala pona nini bolo ba makamwa minene botala te bozana ba parents botala te bozana bana botala te bozana mibali na ba belle famille na ebite ce ba belle famille ba sepé na bino ka franchement vie na bango en tout cas na luli yango te ero ba otia ba otanga isu malaria cérébrale te ba otiango na ba souci wana yango esali ke ake kokufa neni yo kokyoza tranquille on a charge ya liwa mutu na mutu peza ya liboso te ba lobaka ba finga ka ba sala sala omoni ba vie c'est vrai la vie ba vie ezambongo mais il faut gagner son argent dignement. Tout ça là na ba aventure mais to comme ko toucher ti na ba vie privée te vie o ya TV et la vie au bomenara na banda côté. Alors si vous commencez à mélanger et la télé et la réalité, c'est là que ça dérape. Quand les LPK na musique ils ont un problème te ba matanga nyonso to kufela to kendam to kufela bandeko na mboka to zwa ticket to kenda mboka. OK. Tiens bandeko msu ba kufa na poto to zwa visa to kenda poto. Lelo na okana puisque ma belle de Jésus mabe ba prendre les sons ba o ba tikali que soki tozo sa makambu totala tozana bana tozana mibali tozape na ba parents ka bien nga siko ba maladie ezoranga mutu na zoranga pété. OK. Net ba myome ba kyste ba fibrome na zoranga monte. OK. Mutu so nga ye nango na zoranga te ba vitiligo nazwa kamote zaba maladie belé soki kana yebi ke na sa bambasu nazwa kamote so mutu aye na ona yebi so déjà que te o wana na sala te parce que on a beta dada ta mi se kangami infection urinaire hémorroïde interne externe kobota moi si lokola ya mobali on a règle katana règle ngé comment resauter sauter nzote komanga balili bo moi si silanga nzote fungwama na beta ngo dada Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom.
Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamu Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salara business, pour que nalinga makamunange kende bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou. Tout ça naza na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir en. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai. Kombo na ngai. Na koloba eza passé. Bien moi Li Kukuma. Ezala qui sont non loba na ko loba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likumezate na loba nga normal seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babota mana bon nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc à partir kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Kati Munga, centre Nabiso qui toque la nation puissante et son Rabiso. Naba différentes maladies Nabiso, comme vous le savez très bien, nous allons ranaï pour nous soigner car nous autres Nabiso bateau pour biso déjà solution nous avoir remède et ça Mama Kati Munga autres années on a pas lelo. Alors nous causali na maladie sont le pakala. En tout cas, n'hésitez même pas. Bien le numéro affiché pour Mama Kati solution remède pour nos bico ya famille et tout pays à moana tout pays en économie dans la ville de ça et ils allaient vraiment au rendez-vous parce que awandé toujours remède solution par rapport à la maladie na biso. Alors Mama Kati bandema moni sur le lot santé na yo et puis il y a santé na biso qui toko la nation puissante. Bonjour, bisika nyoso bozali. Ezali yabino Mama Kati Munga. Nazali naturothérapeute. Nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carrie-Grèce. Kuna na yambaka tout le jour sauf le dimanche de 7h à 9h30. Consultation est à 15 000 francs congolais. Deuxième bureau est à la commune ya Kalamu, na quartier Matongé, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna penaza koyamba tout le jour sauf le dimanche de 12h30 à 15h30. Consultation 15 000 francs congolais et puis $10 pour la bande de cognon soyo ba consulta kanga na téléphone. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Numéro de contact na nga ezali plus 243 82 20 012. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup Mama Kati. Alors ma maladie netini oh Mama Kati akora ko bigisate na ba opino beta ngo dada pour déjà prostate wana ya ko loba kulute bato belé ba biki nango na mona memi bato ba yepembe na yo ba biki pena na maladie oyo ya prostate
tout le monde bat bazaki même na ba diabète ba biki papa tout ça qui bongé maman Claire tout puis bino mbote bébé na Suisse na on la suite la tout puis bino mbote après si da témoignage n'appelle ce qu'on ose appeler témoignage ya boy penza vidéo pena ndenge barbitre ba leo la kakinga ya onde na ose voilà merci et grand merci comme ça toi mon ami Tadi Ngalapa Junior Diasso Prince Luamba namoni ndeko na biso Mirakiavu azana pe na assistance na merci na Riana Chole en tout cas Jérémy Lemba on est toujours ensemble alors Mama Katimunga na tuna kiawa mama na dini ni penda oyo ezwaka yo mutu na ba obeta ngo dada en tout cas bien nga siko ba maladie ezwaka nga mutu na zwaka ngo pété OK net ba myome ba kyste ba fibrome nazwaka ngo te mutu soka ye nango nazwaka te ba vitiligo nazwaka ngo te eza ba maladie ebele soki ka nayebi ke nasala bambasu nazwaka ngo te soki mutu aye nango nayebi si yo déjà ke te oyo wana nasalaka te siko oyo nabeta dada ta miso ekangami infection urinaire hémorroïde interne externe kobota ya mwasi lokola ya mobali onga règle katana règle yango ekoma kosote nzoto ekomanga malili bo mwasi esilanga nzoto efungwama nabeta yango dada omwana mobali yo sperme ebotisaka te mataka vide boye na boye yaka nango dada mutu ya tension mutu ya diabète mutu ya banerf sciatique hernie discale yo oza na rhumatisme oza na goutte awa na maison chez Cathy solution ezali bino mpe bato bobela miso ezotanga mai miso ezobimisa ozoyoka lokola mabele miso ezovimba ezosala pasi yaka na maison chez Cathy bandeko balingi suki ekola moni ngai suki na ngai na sisa problème à mabandi na zana sur mabandi te na koma nga bien ya bokoma mwana koma bisasa na mwa sukio po nazwa kimia na pema na perruque na pema na chapeau na kitambala donc boya et puis bandeko ya banduta s'il vous plaît onga nduta moyena la ta jipe ezate moyena la ta senge ya te yaka na maison chez Cathy et aussi là na ba produits naturels bandeko ya basi baza un problème à cancer des seins d'utérus de col de prostate awape naza ko soigner yango et puis bandeko bazo souffrir na problème ya poison boya la maison chez Cathy bobengi na plus 243 82 20012 soit bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Maman Katimunga. Je crois que les arbres de Gobé, biso na malaria cérébrale. Est-ce que Maman Kati peut n'amener à son malaria cérébrale ou bien comment pour une relation flamme ici? Il paraît que Atigi biso pour la malaria cérébrale. En tout cas, dans la maison chez Cathy, malaria cérébrale n'a soigné en côté. OK. On a payé la vérité pour faciliter baninga au lieu de perdre temps à perdre mbongo malaria cérébrale n'a soigné en côté. OK. Sikoyo malaria cérébrale et ya kapona nini ezali accumulation ya ba malaria mal soigné. Aux alana un plus boé au melaki si 3 jours tant qui na moins bien au bois qu'ici aux alana cure moro boé ba beta otonga 2 jours et tika 5 tonga loko yoka qui na bien au négligé yango nde sala que soki eye écoute nandambo etika laki nandambo wana bo soigner bien te na oyeye ne sangani yango mataka na mutu sikona ba eta wana esenga penda oki hôpital ya munene ba interné yo ba traité par perfusion na batonga wana nde simba wana isuba comprimé et simba lisute pour eleki déjà étape wana siko il faut apenda interné balandelo surtout bato bamelaka kisi difficilement bozalaka interné balandeli yo na hôpital tango silisi cure nde obimi mais bao bazaka yo ki bien ameli a boîte malaria wana pe yango pe méningite ba malaria mal soigné même à peine méningite donc toi il y a un mboka o ba full ezebele ça veut dire ba ngungi baza par-ci par-là malaria tamola neka na typhoïde alors sérieusement fièvre déjà ba to ba comment tamola na moi ba 1 plus na bango moko déjà aitango ya kutana o ngungi abakiselio na o vandela na terrasse na o lalela na matanga se ba sangani ba komelio ba 3 plus zwa kaka traitement malembe simba nzela
kende mais kokata cure ezalaka vraiment déconseillé et puis automédication ezalaka bien te ezalaka bien te parce que yo ozosala selon yo mais batie oyo basali oyo baexamen te mpo bayeba soki eza 1 to 2 omeli na yoka kisi wana oyo tosala ya 3 jours wana esili oyoki na omwa bien ovandi o malarie eza na donc c'est pas bien. Il faut terminer sa cure. Il faut prendre soin de soi. Ok, ça c'est bien. Alors moi il y a Ndekonabiso Flore Makinisu, Azali Bongo chroniqueuse, journaliste, aussi artiste comédienne. Oyo lelo azaya ekirindika ba mina yeto muni bango nde bazolela biso pe tozali ba grand frère na ye ben toyebi tozalaka na ndeko mais na oyo c'est passé. Après juste une émission de Komoko Magali Congolo, on a fait Aminaye, mais les collègues en langue internet, ils allaient exister. Ceux qui m'a baisé, ceux qui sont loba nina nous après na sima, tu regardes au bon ça. Ben à loba qui makambo ezaki et à moi ma bé tout ça qui ndeko Flore avant qu'il y ait un hôpital et avant que loba déjà voilà témoignage avant de konaye que ah on s'est là dans une émission. Ngana ko kate ndeko obela mais ba ndeko ne ba peteke ba journaliste ba peteke ndeko azobela ba sali be mission ya landi be mission wana esali epasi ndeko kinda hôpital à partir hôpital ti akoti comment veut dire akufi na likambu moko pe na motema ke ba ninga ba sali l'émission famille ya ndeko Flore ba bengani ndeko Magali Congolo balobi atikala ko ya lisusu te na matanga lokola ya critique ki ndeko na ye abengaki le kolokilo Azwakate, tout ça. Balobi aya soutien la famille. Est-ce que Makamba Boy, Mama Kati, Ozumo na monde nous analyser ndenge nini? Est-ce que Bami, Bariko Fingana et après Basengani pardon, le gouvernement dit comment ba vie internet. Te omoni d'abord na pesi ba condoléances na famille et perdre moi na bango. Ba condoléances na ba fan na ye et puis ba condoléances na ba congolais nyonso en tant que congolaise. Voilà. Et le remousson na oloba bon peut-être parce que binomo obenga ekirindika on est là qui super au tiet mais moi je pense que qui camaraderie ezala karapoto pesa na pas cité les apoto sepela ceux qui esengo ezali ceux qui kamba oloba muninga ezali attend que muninga na sali mabe eza mabete ko reprocher mutu mais façon bango bakoma ko kendela nango na ebite ezala ka pona ba vie ceux qui ezala pona nini vraiment na ebite tant mieux na vanda na nganga moko kenaza na ba camarade ndengwana camarade no akoki oloba no ba makambo ezo blessé makasi au plus profond de toi pona ni bato musu bazara fragile na mona ki artiste na biso ya mwasi ya kitoko auta ko kufa yepe balobaini na ba makambo esali Diana Makila akufika liko ba makambo balobaki na tout à l'heure là bande comme sous balobaki que nani si la bisalu a commis na ba tension na ba estomac likoloka ya ba makambo bino bo ba makambo bozoye baté état ya moto bo lobela est-ce que aza fragile est-ce que a ko surmonter eza bien té donc maloba omoni eloko kokyo pesanga na journalier na bossa même maloba etikala OK maloba travail il faut ça na ba morale solide oza mutu mo pendo lenda o tchape ya ba carapace ata ba beti edendi mais c'est pas la vie de tout le monde bolo ba makambo minene botala te bozana ba parents botala te bozana bana botala te bozana mibali na ba belle famille na bipete ce ba belle famille ba sepe na bino ka franchement vie na bango en tout cas na luli yango te voilà mais nde ba bengani boye eza normal ou bien c'est anormal pour nous déjà kei tende kwa kei mais attend que ndeko na olingaka te o sepela te na pasi ya kindeko wana o sepela te po mususu oloba eza parce que maloba o aloba ki na wana yango wana tie souci akio kufa ero ba o tie ba otanga isu malaria cérébrale te ba otango na ba souci wana yango esali ke ake kufa neni yo kokyoza tranquille ona charge ya liwa mutu na mutu pesa ya liboso te balobaka bafingaka basalaka sala donc je comprends pas mais na kosenga na bino kaka bolembisa omoni ba vie c'est vrai la vie ba vie eza mbongo mais il faut gagner son argent dignement
Tout ça là na aventure mais to comme ko toucher ti na ba vie privée té. Vie au ya TV et ça vie au bomenara na banda côté. Alors si vous commencez à mélanger et la télé et la réalité, c'est là que ça dérape. Mais maintenant à Rigoyane peut m'attendre tout babon pour malgré menace. Non, mais je dépend de la famille. Ah bien un souci il faut les lander konaye. Ils arrivent là ba guerre en on a YouTube. Mais wana bien lobby bon mais bango. Auto les lepeka na musika ils ont un problème te. Ba matanga nyonso to kufela to kenda. To kufela bandeko na mboka to zwa ticket to kenda mboka. OK. Tiens, bandeko musu ba kufa na poto to zwa visa to kenda poto. Lelo na okana ndako puisque mabele de jeza mabe. Et keide ya mabe. Lelo na ndako pour éviter comme on a kenda kuna ba tsenga mulangi, bazoki singa ba célébrer, ça va être encore compliqué. Allez la neka na kwenaye mais ba prendre les sons ba o ba tikali que soki tozo sa makambu total la toza na bana, toza na mibali, toza pe na ba parents. C'est tout ce que je peux leur demander. Oui, ça va maintenant nini. Surtout ba o ba tikali la makambu. Pour attendre lobby boy, musu pe l'autre fois à tikali biso et lelo ndeko musu sa kei. Mais makambu ezalaka boy. Bandeko musu bazo continuer à Jésus Kenda. Mais conscience à bandeko musu zoya na moi retard. Tant que vous 70 ans et plutôt 40 ans et dans ce moment be mingi na me ko changer. Na ba âge de ba ko na trentaine. Conscience de zalaka kati. Oui, cause de la âge pour santé. OK. Parce que Jésus revient bientôt. OK. To bongo la mitema. To yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Pour belé baba, Yesu on banda baloba royalty siko ayaka te. Yesu ayaka te mais liwa kokyo surprendre yo. Et au surprendre au couteau netani. Hein, Bible les va rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nzambo to sambela to mona été. Mais muto yo mono linga été. Mais tu prétends aimer Dieu. Na bolingo nini. Pour l'amour ne fait pas le mal. L'amour pardonne, excuse tout, croit tout, supporte tout. Est-ce que tu penses que Bolingo Zolobana, tu es en mesure de supporter, tu es en mesure de pardonner, tu es en mesure d'aimer? Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et puis tu haïs la personne qui est à côté de toi. C'est contradictoire. Voilà. Tobanga nzambe to yamba Yesu. Kufe komi na ngoka boy mama na kenda ki ayeba ka ozonga. Ayebisi bango ta na ozonga, ngape na osalela bango mission mais azongi te. Liwa erozwa on etani. Marche na yo eza ndenge nini. Tobanga nzambe. Lelo ba uti ko ambome ndeko, tozaki wana amis proches, famille koti, amis proches abi bon. Ngape na kota na tala ndeko na ngai ndenge nini makambo leki akoti nzoto ya ndeko ezalaka nde bongo. Balongoli biloko ya kati nyonso batie banda ba bilamba bapangusaki batie donc tout ça c'est formol l'essence tout ça abia kokite ayebite soki ya kolala lelo ndenge amoni ndeko na ye balekisi ye na oyo tobengaka naotolobango awa koambome ndenge baambome ye abia ayebite soki kolala lelo azolela makasi en fait komona deya bandeko bakolela bongo ndenge baambome ndeko na bango Maman Kati et puis tant à Koufi les jours bazom sa corps on a mort de Moussousou parce que on a mort de Moussousou de Kwazi moi likama kokoya na corps koyi na c'est et puis voilà ba le côté ici mais c'est là ba grand on va dire on a bi et ça façon ya koloba été a sepeli penza ko kenda sikoyo te. Ah bon muta décidaka na mort ya bato kobota matoko kufeza nzambe nzambe nde aza na pouvoir ya oloba yo okende lelo to yo okende te tomona mpe bato na baka grave bato mpe babi ai nde natiki ye wana na ndimi te mais lobi mpe abimi alamuki azongi mais c'est pas la chance que tout le monde a donc ya malamu ezali tobongisa environnement na biso tobongisa marche na biso yamba Yesu yo ndeko zolanda nga yamba Yesu ndenge lobami yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour vie na yo ezwa sens pour vie na yo ezwa forme pour nzamba taye yo apesa yo image oyo ekopesa gloire na ye. Voilà, merci beaucoup Maman Kati, je crois bien bandeko lelo na tongo to la muki nouvelle autozi na ba réseaux sociaux nyonso bato ba bengi biso merci na Die Dingwe Makiliba to pêcher ba mote belé pour toujours une nouvelle et pas na yemoko sango panzani ke
Edingwe atiki biso moto na ngenge wana zali ndeko na biso ya mai ndombe tozi nouvelle wana na bina benga die wazali bongo mona na ye makiliba ana mikili ya poto autaki Belgique aza déjà na biso na Kinshasa aye justement pour na soutien ya papa na ye pour aza mona liboso na famille. Alors sango panzani ya Edingwe akufi tandis que ya Edi aza na mbeto hôpital et ça le ndenge nini komona champion Edingwe akolela na ba haute autorité ya mboka akolela na peuple congolais basunga ye tandis que toyebi papa wana asali ebele na kati congolais asungi même équipe nationale na biso na ba match mususu pe asali makambo na ye tozwi pe mwa bimoko tozwi pe mwa bimibale ayepe kotoyo matete sur César ce qui est à César. Voilà. Sikoyo lelo azolela bojoueza te pour que akenda na lipaso surtout plus na libanda ya mboka oyo ezali maladie oyo ezuye tango mulai 4 mois na minute to sur la azaka na kati hôpital na Gombe kuna na CMK. Depuis ce temps on zomona champion du Congo azolela na télévision comme ça. Et ça le ndenge ni mbongo ezate basungaye azozwa la poto. Eza passe bato penza bazana besoin lisungi bango baozwa te. Mais bato baobeta na bango lobeka abimisi na 100 000 atamboli pake. Voilà. Pe azongi so ayesenga biso mususu. OK. Ah yo on va citer Martin Keba. Au gauche droite na balabala. Non, nazolo ba na sens que il faut kotalaka, il faut faire la part des choses. OK. Muto aza dans le besoin net na minute eza yedi. Okay. Bon, il est sur le lit de l'hôpital. Cause un hôpital pendant 4 mois c'est de l'argent. Toyebi ba réalité à l'hôpital surtout dans les conditions où il y a Edi Azana Mouane. C'est quand même un champion du monde, un champion du Congo, na catch na biso ya ba Congolais. Il a fait pleurer beaucoup de personnes, il a fait rêver beaucoup de personnes. Lelo na simaya Edi ba catcher ba bimé belé. Na ebité ce zaka na miso bo mwana, abando bimisa michopo, toyebi ke ya Edi ato betiende ni. Nasuka film est m'torgani. Voilà. En tout cas, n'a habité. Au vide là, le barazo vie dans caleçon noir. Vraiment. En tout cas, ceux qui a consommé les alibos pesa. Aimons-nous vivants. Té. Bible les autres que les forts soutiennent les faibles. Si vous avez fort, les grands prêtres, les grands nini, vous pouvez soutenir les éditeurs. Vous avez édité. Nani na kishaso atala kacha ya édité. Atala nenga sepeli sako a gagné un combat moko. Chile eta mweloko. Ya muke kaka, ya muke kaka. Le boko moko supola elongité. Akokiyoza na mwana ya kokiyoza na famille na mais ba frère oyo senga kuna bango mo ba okokate. Biso atanke ba Congolais, bo pesi, ba yambe kimbuta ba kenda pi bande konzambe na ngai. Ba Jantiningo bila bozaka te. Ba beda shuna mona akena mboka boye na mulu. Ye dia za besoin te. Nga oketika etanga wisi esunga ete. Na minute za besoin tanga wisi te. Aza besoin ya mbongo na maboko pona ba pesa soki ba kisi soko opération soki. Akenene libana évacuation. Kasi, bo salele passeport, bo pesi visa, il le mérite na titre au porté. Na ba mboka mususu baza ba légende, baza ba icône vivant. Donc c'est la ka ko fallait te na ba veste, na ba fleur à minene, ba lamba ngote. Ouais, bah, PC ba diplôme de mérite. Ba diplôme de mérite basa na ngonini. Mutu yemo kazana bo pesa mbongo na ali yango. Ata soki simba te ebike kingani a donné, un tel a donné ça la bien. Parce qu'on va faire au monde na ngote, nyoso to sala au monde te. Ata 20 000, c'est 100 000 ekokati, ata 20 000. Voilà. Mais maintenant babimisa ba sangango na ba écran. Kinga na kufi tandis que muta kufi te. Ya ya bimilelo. Bando ki bato baluka ba vie. Yango na oyebisa, gagnons la vie dignement, décemment. Bino molinga ka ko créer ba base moko boy, ovandi no pe na ndako za pe à l'aise. Otaye na komi na 4K, na komi na 5K mbonga masumu. Nga sema masumu za ko recueillir ba poche. Oluke ya muninga liwayo anani. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 tam suye kutuna kuna umela nanu yoka na moto ta OK oleki olepe mbongo mutu bande on soit il faut témoigner il faut à ça la repentance sincère pour que nzamba yongeli mawa azongisaye la vie normale ou azaki nango parce que maya kamba bande on soit bien wana ba vanti monsieur ba bien église monsieur pas kenda wana abon wana gite il faut kende sikoyo vraiment na repentance sincère aya manzamba ko le Seigneur sauver aussi son maître. Mais oui, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, à la temple, il faut une prise de conscience, on se repentir et puis on renoncer. Dans le renoncement, on a molimo nanzamba ko zoisika, yenda ko guider yo, yenda ko diriger yo. Pour Bible zoloba, muto yambi Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que Yesu akatina yo, a na possibilité de changer vie na. A na possibilité de zongisa on a 10 ans. A na possibilité de komisa on a 50 ans. Nzambo azola musabatu kutu basi ba kufa na bango après 4 jours. Pour pesa ye di vie et zoye minute ya kotanga. Donc to pesa vie na Yesu. Okoza na mituka, ba immeuble oyo kendaka kwenda vutuka. So ozana Jésus-Christ te ozana zéro. Voilà, mais il y a quand même des fans, des bandeko, au Bazali, comme Bana Moka, au Baïbaki Ndeko, et puis message aux autorités à Moka pour l'évacuation, il y a dit, et surtout que Azali Moutou a salé belé, alors il est là, Tigibiso, Bana Matete Baroulé là, Congo Mobimegolé là, au Baninga Ope Bazalaka Naye, tu vis Naga Catch. Na bandu nukoto na biso kuna retour ebele bakufa ya momona emene ya emanze bamoko ya bosei ngai na lelio sole nzembo wana basalaka ngo pona mémoire ya ndeko na biso bosei ya taki kacha munene na kufa kama edingwa bimaka vivant vraiment âge akomi nango akomi na âge moko avancé déjà mais toza na posa na ye pour azana nupe. Nous avons pourquoi pas Edingo P. Vraiment. Nous avons besoin de plus de repentance. Ce qu'il y a Minzambe wana et les malamu pour la bande groupe batika Libano bazolanda vie wana sika basa la catch technique ezala ebele ke kisi ezala ebele o ezo salisa batu lelo ma kamba mabe ebele o batu bazokene bali felo uniquement pour mon bakisi wana. Alors moi quand tu dois suka message dans votre autorité à Mboka et puis pesa biso adresse autorité ko leka pour que tous bakisi na biso et puis sunga biso na maladie auto bengi hémorroïde tout ça la ndenge ni poto bika nango pour mkusa wana tu n'as dit m'dai bien quoi hier moko ezali tundie pour so libandi ndeza na sima mais nzamba sunga kai quand même ça passe parce que ayaka pemé na mama Kati voilà. Invité sur le banini Mamba Kati. Oui, bandeko conseil na koki kopesa na bandeko nanga bisika nyonso bozali to sambela ete nzambe na ebite ya Denis akutana kina papa Walesa. J'espère que à salaki conversion et puis à Yambaki Jésus-Christ nzambe asungaye a renouvelé vie nae parce qu'il est le Dieu de toute possibilité.
et puis na bandeko nanga oyo ya ba chroniqueur et puis ba bandeko ya théâtre eloko na koki kosenga na bino to bongisa moi langage eza mabe mingi vulgarité eza mabe mingi babiloko musu bozolo bezo sala que batu batala bino na musika batu ba s'approcher te et ezokangela bino ba porte c'est pas bien to bongisa comportement na biso toza ba parents toza ba responsable to yeba ndenge nini ya koloba devant les tiers monde. En dehors de ça na pesi bino rendez-vous moko na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazali koyamba tous les jours de 12h30 à 15h30. Consultation zali bongo na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko o babenga kanga na téléphone. Deuxième bureau na nga eza na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. En tout cas, vous s'abonnez massivement à Nation Puissante Télévision. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012. Dernier message nanga na sengi na ba Congolais nyonso. Bossa la vote utile. Ko voter pour na polo te, ko voter pour na liputa te, ko voter pour na chapeau te to 5 000 francs. Voter pour na oyebi que vote na pesi eza pour na amélioration ya mboka nanga. Mais na pesi bino vote utile ezali mama Katimunga ou ezali député national na commune na na circonscription ya Lukunga. Bo votenga massivement, bo sala nanga molobeli na bino na parlement kolo yeso akozanga te ko pambola bino pour je saurais faire la différence. Merci mingi na évangéliste Michel Ekouchou. Numéro de contact comme d'habitude plus 243 82 20 012. Soki kolo yeso azongi te ndeto monani mbala ya sima. Bye bye. José Baïla. Na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence ya sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele. José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki wane te angolais nali te nanga angolais vezeli JB Service ekare eza musimo azubetaba
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo Azo sale Zamba lolo Azo sale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Zamba kaba sangolwe Azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Naye na babasi na nga libosabo zambe na yo Naye na kozanga na nga libosabo zambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Bisenga senga sanga lole Nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi bi bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, Kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Sawa fako Sawa fako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yesu, Yesu Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia, chirobo Soki nazoyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.